attention, 16 mm, aux insériés, parce que l'apparence trompe. Hein. Kobika nangana sila moyo, ezangolo ye. Wana kutsoke ye koyo kyango koloba, Sœur Mara zongi ase kwitoni nazo kungana koganga, isozali nzambe. Ngatika baloba na yo silande konanga. Naloyana tire tango mosusu saison na yote. Marie ya maman Yezu Marini. Marie Missa, on parle de Marie Missa. Un nouveau numéro, une nouvelle pensée. Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, merci pour l'attention particulière que vous ne cessez d'accorder à votre émission Tous au Sola. Tous au Sola de ce soir, Togoyamba, sœur Clarisse Kango. Aux artistes Mounene Awanakati à Mbokanabiso, la République démocratique du Congo. Avec elle, Nde Togoyabongo Kosolola, Toyeba Moussanini, Azosala Nakatia Mboka Nabiso. Merci Nabiso Sozola Nabiso à travers le monde, notamment Mokonzi Evry, Babina Evry, Mokonza Moko Tedindongala, sans oublier Mami Musungu depuis la Suède. Tozarana Baeme Mupompa, bienvenue Malako, depuis Suisse. Bonjour, bonsoir maman. Bonjour, bonsoir papa Bosco. Voilà, bana poto bazolanda yo to tchaki concert mo betara nakati ya Bongolo. Concernant talama makasi bato basepa na yo yango tonga to zoyo mo pena to solano pena loin à large pour que bana poto bazolanda yo baka susu ko découvrir davantage na ba talent oyo ozanango. Bonne santé. Santé très bien Nangolo Nzambe, bana poto nyonso ndi kapa Bosco lobi. Que Dieu vous bénisse. Vous avez ramené pour na occupé na poto ngaba de voir découvrir Bethléem musique qui toko là. Mais pas parce que je ne crois pas poto au lalulam qui m'a mon commis hein. Il faut tout de suite donner une chance à Okoma Kunate. Baïb Sanga, ils ont une procédure rébellée. Soit il faut producteur moko, to mutumoko aza producteur te mais aza na bonne foi. Il y a Robeti Sayo na poto et Aosa Elayo ba invitation et tout pour que groupe nayo awa est déplacé pour qu'il ne peut couvrir na poto. Alors, Isa, maman Clarisse a battuté. Isa que Nzamba permettre Ngonga eko kasuki Ngonga koki et que Nzamba toucher mutumoko songolo quelque part pour soutenir musala oyona comme kuna. En tout cas, Nzele ozano ya okangamate. Est-ce que on dit ma papa baba ki na muki batwa kokana? Ouais. Nandi mango. Mais ne pour la tibo ne peut ser mo peut salata no la tapina mingi boya. Et puis na ba beauté na bino pe be seke na bino. Vraiment Azaki sœur, maman, yaya on a bandé kolinga pe mingi par rapport ya musala na ininga banda sala. Azaki artiste vraiment et là on a banda sepela na mingi art. Azaki so a koti penza likambo ya musique abandé ko kotango na profondeur. Surtout ba décor na bandé ko sala na ba podium vraiment et banda c'est paysanga et bisenga que maman wana to sœur wana to yaya wana Marie Missamu Azaki vraiment artiste complet et nga de ma part étant moi na Nzambe na sepela na ko la taka bongo na sepela kana la telo moko ezo couvrir nga bien pour na zala l'aise na linga vraiment te na la telo moko et gêné pe bande ko mususu. Et Bible zoloba notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le corps la corps na biso eza temple du Saint-Esprit. On est obligé ya ko bomba yango ya ko protéger yango et non ko étaler yango lokola poisson moko ba oteka na wenze non. Bande bazolanda biso frère Christian Bombola depuis Londres na mosinaye sœur Bibiche batu ba découvrir yo au sein vocal ni non. Oh. Bon non ça vocal yendi bolanga. Ils ont un album Oyo toujours continue kuteka jusqu'à présent. Shalem nzembongo tolba kumama na loba nzamba kumama parce que nazaki na marambo na leka ki mambo na kutana kinango et le Seigneur m'a fait grâce lelo naza onaza lelo pe bato bakomo découvrir nga nde na sepela koyemba nzembo wana kumama
kobika na nga na se na moyo ezali ngolu na yo eza ngolu na yo yeso yo kobika na nga na se na moyo eza ngolu eza ngolu na yo yesu nalingaki kokufe tokotula bomoi na ngai eza yo Jésus oyo ngai oyo nalingaki kokufe tokotula bomoi na ngai eza yo Jésus ye natali libota na ngai sije ya kosonjola yo sije ya kokumisa yo natali libota na ngai sije ya kokumisa yo yesu yo kumama nzamba lole kumama nzamba lole kumama nzambe na ngai yo kumama nzambe na ngai yo. Merci beaucoup, sœur Clarisse. Mais ce que tout ça, la comparaison, moko. Au bateau ba imitaka, soka yemi oya yemoko, au senti la différence makas. Na muto ya imité. Yango quand ba na nzembo oya yemoko, pour l'accent bateau pena que eza grâce au nzamba salio que boza ko yemba ne mona sœur paix à son âme Marie Misamu. Ce que ça la seule ko percer ngona. Pour bateau ko mona pena que Olanda na ote, mais za ndenge nzamba salaki makambo. Vraiment. Tika baloba na yo silande konanga naloya na tire tango mosusu saison na yo te zela oya yo ekokisa moko force te o tuna basali ya nzambe bakopesanga raison sepela oya moninga po ya yo tango ekokoka bakosepela na ngoro butu ekomeli yo yeba pe tongo ezalie mabe ekomeli yo yeba pe malamu ezalie nazelaka kaka tango na nga nakozala mozeli mpo nayebi naza projet na nzambe ekokokisa makaka o mama ye. Est-ce que Sero se retrouve dans la musique? Oui, je me retrouve parce que kobanda na bandaki la trompette na 2002, carrière musicalité, mais juste orchestre et la trompette Oyanga na 2002. Si Tokomi Lelo na 2017, ça fait 15 ans déjà. Nazandé Nazaki n'a débuté. Il y a un changement. Il y a un que je me retrouve. Je vis juste Nanzela musique. Donc, au Naza Lelo, la main de Dieu et Zalaki Likolo Nzela Moussala musique Nazo Sala. 15 ans, mais avant de commencer, 15 ans, pour un anniversaire, fête, sepeli, mais le l'élection non, na ba moyen de bord toza nango, na mwa muke ndenge nzambazo sungaka muke to kanisa eko fêter parce que depuis to banda nan to sala fête nango te, nde to kanisa eko sala fête nango, fête d'anniversaire on a biso le 20 août déjà. Donc, célébrer yango 15e anniversaire, il y a la trompette de l'Éternel. Le 20 août 2017, Oyo, donc célébrer yango na parole francophone ya Bongolo. Voilà, bien sûr, on a vu à travers le monde, donc aux amalamu, pour soutenir sœur, na Moussa Sala, na Katia Mboka Nabiso, vous nous suivez à travers le monde, ne fût-ce qu'une petite contribution et aux amalamu. Il y a sur le penza. Au dépensant na belé pour na bande kona yo dépensant pour na ba mina yo mingi ba deceva yo mais ta la place à malamu yango biki non sœur nazana nga mingi te mais na moni pena que nzamba tchelo ko muka makasi kati na yo voilà ne fils que moi 10 frères ngo le kana western pour ne pas faire la publicité 10 frères ngo le ka place boye soko contribuer sœur nanga frère nanga et vous avez malamu pour le 15e anniversaire au Ser Azulinga ko fêter talara il faut que louer ba salle que louer instrument média banderole publicité nyoswana ezarapena passe mingi mais ceux qui ont contribué et vous avez malamu mingi Ser d'habitude sont même bien non on le vit bien même esa paroisse mais on donne quelque chose to betango gratuité on donne quelque chose ndenge. Et les Karabalouba c'est pour l'amortissement. Donc pour n'avoir amortir babilo quoi église, il faut donner quelque chose. Donc bandeko union soba landanga baza de partout. Naebi que nzamba sala biso déjà grâce à permetta ba banque koma
par-ci par-là toza na facilité ya kotinda quelque chose na moyen à banque pour que et soutenir musala oyo vraiment tozala d'accord. Maman Clarisse a aussi la makasi ceux qui vont soutenir musala nzambe et les dieux que nous servons à kozanga pété kotia loboko na bavi na bino to na misala na bino. On a vu que tozonga sur une émission et c'est un frère Bosco bato ba benga mingi ba contribuer à basi. Pour nga sanga confesse pas maman. C'est ba maman té mais ma troisième matin sur la kine. Ah, on repasse en raison sœur, on repasse en raison. Zena bisayo. Ba maman oui, mais les mamans collaborent toujours avec des papas. À côté de papa. Voilà donc sœur Clarisse quand on tous naya boy donc sœur plein de talents dans une Sabine on a besoin de découvrir ce que sœur aux arabes va découvrir par rapport à 15e anniversaire na biso oyo kozala na mois d'août ce que ça la sonzemne na kosala Yesu Nzambe. Voilà Yesu Nzambe pour ça plaisir on a le grand caméraman Kama Mobala Surier il y a rassuré que les gars de 16 mm vraiment on a confirmé que 16 Kama Lekio to ke loko ata mokili boyi kondima bonzambe na yo Yesu nanga nga nakoganga Yesu azali nzambe ata mokili boyi kondima bikamwa na yo masiya nga nakoganga Yesu azali nza soki bato baboko yembela yo mabanga ekonetola yo nga nakoganga Yesu azali nzambe ata na tango apasi nakoyembela kaka Jésus nga nakoganga Yesu azali nzambe ata mokili boyi kondima nakokumisa kaka Yesu nga nakoganga Yesu azali nza. Oh moi je chanterai pour Jésus mon rédempteur de tous les temps nga nakoganga Yesu azali nzambe ozanzambe ozanzambe na pomoi nanga na tatoli yonde nzambe nanga ozanzambe ozanzambe na pomoi nanga na tatoli yonde nzambe yeah 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 ozanzambe yeah zambe nanga ozanzambe zambo ya tambola likolo na mayo ozanzambe zambo ya bikisaka babelio ozanzambe bilongo ozomona batala ya boye topesa kaka lokumu epai ya nzambe eza mingi te eza ya koluka sœur, on peut s'appeler déjà numéro. Pour bateau na biso, bon attends aux autres appel boye numéro sœur Clarisse yango pour la contribution na ndenge 15e anniversaire au fêté. Mais na mupanzi na couloir na kwa pe que ozana posa wana au contribuer pour na bana, au bazana baza ko bela. Tu éviter donc de quoi soutenir non seulement pour la 15e anniversaire mais à soutenir pe bana oyo bazana pasi vision avec plus na kalembele mieux que la bango au peut un numéro pour na bato ba contacter yo et puis bata comment va contribuer. Oui numéro na biso to numéro na ngai eza 00243 82 339 080 pardon, 00243 82 339 80 84 00243 82 339 80 84 so bengi en tout cas aux maman Clarisse. C'est vrai, ndenge papa Bosco alobi nzamba recommandé biso to komana hôpital à Kalembelembe apesi précision na soins intensifs et ça peut place na kota te mais nzamba talisinga na vision alakisinga penda place ango na bana o baza malade nous sommes obligés à kosala un pas pour na kokanisa kosomba ne fils que moi tonga ne fils que kisi na batu o peut-être bazui yango te na lobite ke nga na zana ngo non je suis comme Moïse na zana mbongo te mais j'ai la voix. Je vais utiliser ma voix et na oyo nzamba kopesa comme revenu ndeko sala que tout mona bandeko oyo baza na soins intensifs bana oyo baza malade bazoluka lisungi ya loboko ya nzambe donc nzambe nde a recommandé tout ça lango et vous allez pe malamu soki o participer na eloko yango parce que toyebi nini
lipamboli nini batami na mutu oyo azo soutenir ba malade dans le boko ya nzambe kozalaka jamais c'est bon mo lia o vraiment que nous pesa bana pena zobela to moni bango na moi vraiment ngai mo na temo na bino donc na kolanda pena ne concert obetama na moni ne ba to pesi mbongo na bango na moni to kepeti na kalembelembe to moni to zipe ba image to chili bino na net bon mo na pena mambelika ki bon c'est vrai dans sa confiance na ebio le loté mais bongi pe moi suffit pe zala oui ça sera une bonne occasion. Il y a Kozala parce que non to Kozala pe biso monter. Il faut média ezala. Il faut média ezala. Média o ekozala na consort, média on a pe to robenga pe papa Bosco azala parce que bateau pe balandaka émission, baza obligé ta msusu apesa ki 10 francs foyer ba 10 francs na ekei to ekete. Parce que na ngambu na ye aloni quelque part akobukaka yango na banzela ebele donc tokoki kokende nango banzela mulai te parce que biso pe tozoko s'attendre na bénédiction moko ya loboko ya Nzambe na sima na yango donc tokozala na média bakozwa ba image pour que balekisa yango pe ba peuple ya Nzambe batala que non tokendaki pe na kalembelembe tosalaki un pas pona bato oyo baza malade. Voilà, le 15 ans, actif Nayo, on sait déjà combien d'albums. Tout le dernier album qui Chalem, mais ils ont les sous-soutés. Pour nous savoir mouké et puis au tigre batna pour ça. Bon, mutu abimisela biso, to teki balo esili. Et après est-ce que après on a que non vraiment et si là déjà kala et si la kala to komika ko ça ba duplication biso moko surtout que na ba maison na ba boto na ba nini to ke to salisi moi lo moko ne fils que 500 au place tozo ke beta quand même ekotaka parce que to ko kenda te tozo ba invitation neti olongba o ke beta musika mwanda aux en a produit au Longa au Québec à Brazzaville aux en a produit donc ils ont sungaté voilà pourquoi tous ça la canne à moyen de bord to memi moi l'autre ok to tiki pour que et continuité zala ba chanson peut continuer ko kota partout oyo bazana ngo besoin donc album Chalem oyo ba tu bazana demande nango makasi ba osenga ngo makasi pour le moment pesate parce qu'ils étaient aussi là mais tous en la manifestation au photo b tout le monde qui toi ni langa et tu m'as poto sur habit que moi la poto à producteur par exemple cocktail congolais depuis France soit va produire en va récupérer en va bimsonner bien la poto te comme est-ce que aux prêts pour collaborer na bango oui tous prêts parce que na poto et te kamité tous te kango juste awa et koti penza na bamboka mingi te donc ils ont kotaka esika onga na ke na memi lo na nga na memaki na teki donc c'est comme ça mais koti penza te ba place ebele parce que toza un peu limité ba place msusu to comité toza pe na bato ba komisa te donc to sala musala kaka nga na obenga ngo a pas de torti parce que biso to ba producteur te en réalité tozo sala kaka mais ba producteur baza mieux placé bango nde baza mieux placé au sala po ba yebi manière nini ba sala musala donc so to kutani vraiment na mutu moko ndengwa na producteur moko bongo alingi azwango et si les pété tous na album sous tozo préparé déjà ils en a studio voilà que tout que oyo kiango koloba sœur Mara zongi assez kuitoni nazo donc on a confirmé maloba nzambe ninga loba nanga na ko sala yo eloko moko Nandela ya Marie, moi je ne comprenais pas. Nandela ya Marie, nanzwa producteur, Nandela ya Marie, nabanda comprendre. Marie ya maman Yesu Marini. Marie Missa, on parle de Marie Missa, maman Yesu. Assez à beauté la biso Yesu, toi sur na masomo sur cette continuité. Tous arana ya molobel na biso. Alongwa te ya beauté la biso Jésus, molobel zaka Jésus. De maman Marie ya molobel na biso à travers ye tous mo makamu sia ndenge na ndenge. Bon, ça on pena masola lelo. Voilà donc moi je confirme bandeko ozata mbongo oyibi monde ya production ndeko ko hésiter te vous entrez en contact avec la sœur ou au côté en contact avec biso to peut son numéro à sœur a juste CD au jasa sala atindelo atinora mwandambo attention so tini pe belo mo pe boy kenyo so la va dupliquer depuis na poto to zuka moi extrait au yoka et puis au monde apena que au sepela mbono ko bimisa pe kozonga mais c'est que tous on nous attends moi avant goûter et album oza titre na ozana
Non, non, on a bombi dans le titre parce que... Comme Chalem, Guigui, ceux qui après comme polémique. On a bombi dans le titre de peur que... Et tout en a titre, on a bombi en nous. Comment m'appeler Bima Bella? Tiens, on a un album Koumama. Nzembo Koumama. Mais Koumama est belé, message car Isaka Koumama, mais message est un peu différent. Voilà, tout à moi, tout un morceau. On est serpent l'amour qui bon. Le plan de moi c'est quoi le lot? Non, en réalité, ma voix n'est pas bonne. Voix est ma bé. Tu continues déjà na elanga de psito lo bana kishasa. Tu continues elanga donc. Biso ngas ko na na bango. Nga ba on a poto bani ba ngas ko hiver. Moi je bango hiver hein. Bon biso ko poto. Koyem parce que tozo imba tellement trop ba invitation belé voix et puis si moi pas si mais non ça la ka ba comprendre que voix est à moi mon. Là ba vanguga. Mokolo magi mogwa bota kinga ye na me magelo kote na mokili baninga o mokolo magi mogwa bota kinga yo ye na me magelo kote na mokili o yango ya nini na wela bilogwa mokili yo tikanga na kanga mana jeze ya ya o Toyaki na mokili maboko pambe ye ye Tokozonga maboko pambe Oyaki na mokili omemage logote o baninga o Mokolo kozongo komeme logote o Ayi baninga o Tobombi ndambu wana Tobombi ndambu Kama atoto tokasima caméra donc on m'appelle Mungonga ser maman toki pour vous dire qu'il y a deux fois donc Teddy Ndonga la mokonza Evry na mon appena que serre moi western et ça peut moi bien donc ba mami Musungu bozane belé ba aimé mu pompa depuis Belgique ba Christian Bombula modeste appena kata kina boye donc bino tout ba na poto vraiment ko soutenir serre vous appena madame serre répétez ce numéro hein? Oui 00 243 82 339 80 84 00243 82 339 80 84. Donc toujours rappeler que 15e anniversaire est année au na août et puis to soutenir bana biso baza ba soins intensifs mingi pe na kati ya Kalembelembe donc makanisa boye vraiment ndekona ko hésiter te naza Jean marketeur ya sorte mais makanisa ngo tango na yoki yango to solo yango vraiment il faut vraiment te soutenir Blora Boye donc info16.com tozana pour te soutenir 16 mm tozana boye batu nyonso bakama toza pour nyonso peneta malamu voilà certes to complément suka masona biso lelo pour to continuer à nyonso tozana biso to éviter nini ko ça bandeko nyonso balandi biso pona mukula lelo. Oui vraiment nzambe nanga pambola bino moko abino Maman Clarisse na bato ba osepela obenga maman Clarisse oba obenga sœur oba obenga leki oba obenga ndenge nyonso ba obenga na sepeli na bino makasi na yebi ke bo osepela pe nanga na sengi kaka tozala vraiment na distraction te parce que tozokende na batango asuka o tozokende so okoti na distraction okoyeba te okose retrouver wapi Ndembo tozoyemba un album oyo eza maboko pamba c'est-à-dire toyaki maboko pamba tozonga maboko pamba et oza malamu mingi toluka makambo likolo toluka bokonzi ya likolo ke toluka makambo nyonso tokuta pe totika ngo bandeko yo baza touché to soutenir musala ya nzambe to soutenir bana o baza na soins intensifs nzambe apesaki précision na Kalembelembe soins intensifs vraiment toko zala maboko akufungwama oyo bokopesa ekozala pona batu oyo baza malade tokopesa ngo pona ba malade oyo bokopesa ekozala pona soutien ya consort toko soutirer lisusu ndambu to tiango kaka pona batu baza malade toyebi te na retour qu'est-ce que l'Éternel va faire ou va nous donner et na babilo mususu so saliango et sombeli au malade et sombeli au kufa et sombeli au blocage parce que ba blocage il anda biso partout diable azali
azo ko exister ba démon bazali ba sorcier bazali o ba pumbwaka sans que azwa avion eza na ba acte mususu eza acte moka moki opposé mais oyebite efungoli nini eboti nini ebakisi nini et ko changer nini na vie na yo donc tout ça lango juste kaka pour la gloire de Dieu. Maboko pa matoka bwana. Toyakina mokili maboko pambe ye. Toko zonga maboko pambe. Oyakina mokilo memage lokote o moninga o. Mokolo kozongo komeme lokote o. Aïe baninga o. Merci beaucoup sœur, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Donc merci une fois de plus Nakama derrière la caméra, l'homme sérieux Moulaye. Donc vraiment comme souvent l'émission peut faire l'équipe na botomonio zamalamu merci à 16 mm mobile sérieux donc tobo ça n'a été donc na katia info16.com. Ou copé c'est ça parents musus mais mupandi makamusus. Après mukusa. Bon, nzamba sali bon otin. Te azam kusete to kokanyo. Tuzam la imokot. Te yo leki. Yondo leki biso. Leki biso. Merci une fois de plus à Teddy Nonga la mokonza evre mobali kitoko. Donc ne besoin na biso mami musungu. Voilà. Tokabwani nzamba batela biso na maloba ser alobi toza discrété. C'est très très profond. Ce mot qu'on a biso à interroger et aux amala mingi. Voilà, c'est tout cas bon à biso micro yango te vidéo sur ça ni sur yemba ni. Nayoka kavale ya bakana sango vale ya basusi minyoko basi pemawa. Yesu mobiki sitala lelonga na se retrouver na katina yango. Moto nyonso na mokili mwana nzambe o to mwana nzambe te epesameli biso toleka na vale yango po bolingo na biso emonana moto nyonso na mokili mwana nzambe o to mwana nzambe te epesameli biso toleka na vale yango po bolingo na biso emonana na kati ya lubwaku ya kolela ekomaka pasi mpona moto aya kotala yo ata motema eboyi separation okomona kaka ezali koyela yo nakima wapye na kati ya vale ya baka motema eyebaka kaka etoli ya bakonseye ya malamu to ya mabe motema etutamio ekauki lokola lititi